Merci beaucoup à tout le monde et bonjour, bonsoir et bonne fête à toutes les femmes du monde. Bino Obozorata se connecter Kolanda Banalise ya Toto Irano, les tontos les Abakouk. Et bonne fête aussi à tous les Abakouk. Obozorata ko se capté à Kolanda Ngai. Merci na bino lisusu na koyokana na mokolo ya lelo kokuta na bino na émission oyo analyse sur et soki bomoni tonto Irano aye ko sala analyse oyo ezali na tina boyebi d'habitude tolobaka toyaka te soki ya koloba yali te kasi mingi toye mpona kohonore bino bandeko na biso ya basi oyo salaka mosala ya média et pourquoi pas toloba na ngambu ya art parce que boyebi objectif na biso ezalaka beaucoup plus que promouvoir culture na biso na niveau ya art. Alors bonne fête encore une fois à tous les artistes et comédiennes oyo bazali libanda pe na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes 8 mars. Voilà, et c'est une fête où ils ont reconnu partout dans le monde. Ils allaient jour où maman ba sepelaka. Ils allaient jour ya esengo. Ils allaient jour où moi sinyoso azalaka à l'honneur. Et ceux qui beaucoup remarqué l'analyse ya lelo toye ko féliciter d'abord bandeko basi ba oyo ba zali ba femme de valeur ndenge tolobi awa et précisément na kobanda na Sila Bisalu oyo azali femme idéale, femme exemplaire oyo asaka musala ya cinéma boyebi tomonaki na postage na ye déjà a démontré qui na public na ye que azali mwana mwasi oyo azali comme exemple na kati ya société et pourquoi pas le dire na ngambo ya ba mama azali mwana mwasi oyo azali honorer ba mama nyonso. Je crois bomoni ba photo na ye ya postage et sali esengo makasi pona kolaksa ete en dehors ya musala na ye ya théâtre cinéma aza d'abord une maman na kati ya famille oyo azali ko représenter bana basi ba maman nyonso en tant que femme idéale, femme oyo azo ko inspirer génération oyo eza kolanda ye na sima. Je m'excuse. Alors kolandisa na ndenge tolobi pona Mam Cecilia na postage na ye namoni pe bandeko ebele oyo ba poster tout consort na ndenge ya koloba ete mwasi il faut kozala na liputa na mokolo yango et c'est un sujet oyo ebele pe baloba loba mwa mingi na likambo yango oyo etali kolata liputa ya ba maman ezalaka beaucoup plus kaka jour ya fête wana et puis après okomona esili nango quoi. Bon yango nde toyeli penza mokolo ya lelo te eloko ememi ngai penza na analyse ya lelo ezali di peut-être ya réponse oyo Belvi asangisaki bandeko na ye ba collègue na ye ya musala dans une réunion nayebi te soki ezalaki l'objectivité nini mpona kodémontrer na mokili ke non baza na ba inspiration na bango tout consort oyo biso tout omoni mpona koprésenter pardon biso oyo ezali ba savoir faire na bango. Message oyo bandeko basi basillonné plus de 10 personnes je crois na vidéo basali mpona ko répondre Michou. Pourquoi je dirais ça? Ndeko mususu akobetisa maliboko koloba mais tonton comment koloba eloko bongo? Moi je dirais oui, j'ai compris que baye ko répondre Michou
biso tout toza surpris ya komona vidéo ya Michou toyebi masolo ndenge leki. Et je crois ça fait déjà une semaine déjà oyo tozo nonge na ko enterrer lisolo oyo ya ndeko Michou oyo azaki victime ya publication. Mais soudain je namoni vidéo oyo ezosione ya soi-disant message ya encouragement, message ya sensibilisation, message ya motivation na ngambo ya ba maman oyo bandeko basangani na ngambo ya Belleville. Nayebi te soki objectif nango ezalaki kaka ya kopase message yango to ezalaki ya koya kobwaka mbwakela ya kolobake mwasi ezali nzoto te, mwasi ezali oyo ezouta na mutu, mwasi ezali d'abord musala, mwasi ezali apparence te. Faut pas toluka ko répondre Michou na ko profiter na kolobaka eza journée de la femme. Parce que obo sali wana tolobango clair ezali réponse to be mission ya kosangisa 10 personnes pour na ko répondre mutu moko. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je soutirerai des personnes oyo namoni ba marteler penza pour na koya kolobango clair. Ezali ndeko ndika na millionnaire à Boutou. Et on rabaisse le talent. Mais aujourd'hui encore, je viens me lever en tant que femme pour valoriser le talent. Aujourd'hui, je viens rendre l'apparence en arrière et je viens mettre le talent en avant. Parce qu'une femme, c'est d'abord la tête, c'est d'abord le talent et l'apparence doit venir après. Il est temps que nos voix et nos corps cessent d'être décoratifs. Et mon apparence n'est pas mon plafond. Je suis une femme, une artiste de changement. Je ne suis pas un accessoire culturel. De kondika na moni pesi d'importance c'est belé. Ya koloba femme d'abord c'est une tête, la tête bien faite, la tête qui fonctionne très très bien. Na oki oti olobi et millionnaire pe ya Boutou oye osala beloge na yo na ndengo lobeli. Tout ça parce que boyebi ke Michou aleki bino na gaz, Michou aleki bino na impact na réseaux sociaux. Tolongola hypocrisie na se ya moi oyo. Balobaka na adage moko libanga lizwi ndeke tyaku koseka te. O bosali ezali nango message po na le 8 mars te. Ezali message oyo toyebi bakabale na bino bosalaka. Na ba réunion ya ba bureau oyo bobanda lelo te ya kobimisa ngo na mposa ke non ezaki pona ko laksa biso ba savoir faire na bino te mais boyaki pona ko vandela ndeko mba mwana bato botika Michou kimi avanda bolongola altitude ya bambwakela wana po baye batalaka réseaux sociaux biso pe o tomonaka na miso pe na mato ya koyoka to comprendre ke eye na sensi kaka ya mbwakela. Yé na un message moko te pour koloba que te to sala yo na cadre moko ya mwana mwasi il faut la inspirer mwasi d'abord il faut la non botika ba maquillage à lukuta ba ko masquer maloba na lukuta moko boyende ko sangana pour ko répondre Michou. Je suis clair de mes mots nazo loba nazo chama ina monoko te to yebani très très bien boyende ko répondre Michou. Suko na batu nyonso bosangani wana nazomona pe muto oyo akokani ata na elongi to na suki na eloko moko na Michou yango pe azati. Soki ezalaki clair ya koya kosalaka émission fe bosalaka émission mbala moko olebo ya na biteni maloba oyo alobi mo eteni oyo alobi mo eteni oyo alobi onde bapesi bino maloba mpona korépondre Michou. Mais ça passe hein? Eza regrettable na regretter na acte oyo mabe et puis makasi. Depuis ba mois de la femme nyonso eleka toleki nango bambula na bambula bozwaka initiative ote pourquoi boyo kozongo kaka po moni vidéo ya Michou sillonné nde yango boyo kolobaka te mwasi faza la mwasi to boni pe boyeko ba mama toyebani bien ndenge toza awa toyebani bien ndenge tozaka na ba réseaux sociaux oyo
bo créer eloko oyo pona Michou point bar nazoloba nazo marché ba moté oh mais ça eloko kokamwa oh même si wana azokende awa akomisi ba ministère baninga akomisi ministère lokola ndako na ye ya ne tobenga na lingala esika ezongo pona ba valeur hein? Ça montre la valeur d'une femme bazo reconnaître en tant qu'une femme idéale une femme exemplaire ou azo inspirée. Pourquoi pas ko lobela makambo ya bongo ke boya ko kota na bitene maloba ya bambwa kila mike moi c'est ça nzoto te moi c'est ça aux autres te apparence c'était tout ça toyebani bolongwa bien bolongwa kuna eza na adage mo baloba baya ebele basangana mutayemba ngo faire rigola baya ebele basangana voilà ata boye ebele bosangani je crois na bino nyonso bosionné wana mutaleki Michou azati. Merci beaucoup na ba nyonso bazwaki ta kolanda toto irano. Je crois ça qui juste moi interpellation soit motivation ou soit ko fungula batu miso na ba yo bazaki kidi bana koyeba dikambo ngo ilikambo nga na constater et ya quitté pour nous motiver et ya quitté comme inspiration et ya quitté pour nous faire voir na bandeko basusuke musala ya moi sezali kozala idéal et tout comme ça et ya qui pour nous sala mbwa kela contre Michou ezaki réponse contre Michou point barre et yo ko nga na constater pour na comprendre yangwana. Vous savez très bien que je suis la voix qui crie dans les déserts na lobarango tango nga na yaka na lobara likambo après sima okomona bandeko pe bazui ba comprendre que oui tonton Irano avait raison. Je crois j'ai raison na ona lobby boloba te bo commenter o bokoloba je m'en fous et ça par rapport il y a inspiration par rapport il y a compréhension o nga na moni c'est ça yango na memeli bandeko nyoso o bolanda biso na Clé Média Télévision. Continuez toujours de s'abonner, continuez de liker, continuez de partager des vidéos tozali wana toujours pour nous satisfaire bino comme il faut et surtout yakobe taper cette mingi ali ndenge na moni bandeko bazongeli kotala ba film na biso na SB. En tout cas ça fait du bien na moni 2 millions de vies oyo koti na film na biso l'enfant de la honte oyo ezali na les Abakouk de l'SB et puis tobosanité la maison de mon père oyo ezali na SB ba film beti ba vie ya kosakana te oyo mutu ya koya kolobela yango wana bino boyo ya kaka na ba message de lukuta non moi de la femme to camoufler na moi de la femme pour to pesa message à moi de la femme tandis que bozo répondre ne Michou autrement eza mamasoni poso ki bozo ki inspiration ba moi passé ba ne coulé to ko comprendre mais le bozo ngo lelo boyo ko répondre Michou point barre boya ne ko répondre l'enfant de la honte boya ko répondre la maison de mon père o esali 1,5 million de vies ezokende bientôt na 2 millions et puis na o ezali na 2 millions ezokende na 3 millions de vies ba guerre photo sala yangwana makambo photo sala o eza ndenge tolobaka loyal yango wana eza ya makambo lukuta te parce que na yebi bino na yebi équipe o na ba style de jeu nango na yebi bino très bien boya kokosa biso te na ba maquillage ya lukuta bovandi loko bozo koma makambo na biki na papier bozo réfléchir soki likamoko boye o bozo réfléchir maloba biteni na biteni ndenge boko répondre Michou. Ça veut dire que un contre tous toloba Michou azo peser contre ba fille tout au bazara na bela moi je crois. Pour comment beaucoup répondre mutu nyonso na eteni maloba oh là ça fait du honte et ça passe. Merci beaucoup à Maman Zozona End. Merci aussi à Maman Elimbizi Hymne National. Sans oublier Maman Afi Maemba et Maman Nikleta Bakouka et Boza Ebele, pardon. Maman Claudine Inès, Maman Justine Kitoko aux États-Unis et Maman Licia Bakouk, Maman Bijou, Maman Judith et avec tous les respects, na PCP Mingi Bambote Nangai, na Maman Françoise Abakouk, na Bosanité et nyonso bolingaka tonton Irano et pourquoi pas Adox Mukende aussi balobi liboso il faut respecter ba maman to pesi pe Dox Mukende ba bonne fête na esi ke zwamiye
bolanda biso toujours na Clé Média télévision, tokozala wana pona ko analyser, tokozala wana pona ko sala musala comme il faut. Soki bo remarquer tonto Irano sur terrain te, boyeba ke tonto Irano azali vraiment aptité ndenge azala liboso, mais on est toujours là pour nous satisfaire bino soki ko sali ali. Merci beaucoup, bye bye. Flat Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.